En tout cas, passeport n'a pas mboka paya tout le monde a la carte d'identité. Biso awa et comme qui lix, c'est un passeport donc il faut expatrier, il faut mutumo ya ramoro boy. Mais et pas il y a Félix Tshisekedi na idéologie na ye alinga comme isango lokola carte d'identité. Passeport oyo et comme $99, oui na ngo ezala ka bongo. Mais ben c'est là on a ebano qui ne va pas chez ben individu. Ne ben individu lelo yo carrière bango esili. Donc il faut l'État à poursuivre bata modèle wana. Donc le $99 ezala suivi pendant ezala suivi ezala mbongo wana pe ezala teke non eke na maboko un individu. Ezala ko na banque futi ba pesi o kitase o ke na ministère vers l'étranger ba pesi ezala teke non ko pesi mutu pesi mutu na identité comme lokola cop moko boyo. Akaba na kabila. Donc akaba na pena na kabila pena pour libérer la population to bete maboko. Mais ce président public a saisi sur les raisons de kabila. En tout cas population to se pelater. La maison Stelman vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelman vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Hostelmac. À votre magazine socio-politique dénommé Qu'on se le dise, un programme qui vous permet de s'informer et de comprendre en temps réel l'actualité politique de la République démocratique du Congo, en particulier et du monde en général. Aujourd'hui, nous sommes en plein centre-ville de Kinshasa, précisément dans la commune de la Gombe, où nous allons échanger avec nos grands parleurs sur le réajustement du prix du passeport, réputé le plus cher au monde, le passeport de la RDC qui passe de $250 à $99. Maintenant, la parole est tendue à nos grands parleurs. À tout de suite. En fait, besoin d'un président à la Kakibiso que ce cas du un pouvoir a occupé un passeport. Et deux, c'est lundi, prix à passeport qui est déjà fixé à $99. Donc, le moins à $250 et comme $99. Avez une réaction dans les années par rapport au réajustement à prix? Na CPI makasi, au Siko na bandi mutunyo sur la facilité à passeport. De 250 à 99, c'est quand même ça va. Mais na évité bah frais, ce que ça 99 pour à part 99 il y aura bah frais musuba bakisati. La frais bien à frais connexe. Non, officiellement c'est d'abord $99. OK, comme c'est $99, on est vraiment très content. Très content. Oui. Maintenant au Lobani pour la bateau babaï qui faut ça la plus ou moins à $50. Ah, 99 quand même ça va quand même. 99 ça va. De 250 99 ça va. 250 99 ça va. Ça va. Et pour la bino président faut ça souligner. Soit comme mekaso kita moi mukela ils assument madame. Mais 99 déjà ça va. Mais soit comme mekaso kita moi muke plus ou moins à combien? À table $50. Comme ça nous nous sommes en facilité on doit passer pour. Oui, nous sommes devant notre grand parleur. Bonjour papa. Bonjour madame. Réaction dans les années par rapport à réajustement et à prix à passeport. De $250 à $99 au Lobini. Vraiment, ma solo on a tout en bas qui ont fait beaucoup de balais. Chose dite, chose faite. Remerciement à chef de l'État, aux alliés son excellence
Félix Antoine, na madame Tumbanzenza, du ministère des Affaires étrangères. En tout cas, makambo ba informaki biso, o ba la biso, to moni yango et c'est réalisé. Donc de 250 à 99 $, vraiment, c'est vraiment pas à malam. Mais trop c'est na bango et sous kaka wana te et kitali susu. Et c'est vraiment eloko moko au Congolais nyonso a koki ko s'approprier nango et vous avez vraiment élegni makasi madame. OK. Selon vous patron est sous l'XT. En tout cas, passeport na ba mboka pa ya to monde na ngolo ko la carte d'identité. Biso awa et comme qui lix, c'est un passeport donc il faut expatrier, il faut mutu moko ya ramoro boye. Mais et pas il y a Félix Tshisekedi na idéologie na ye alinga comme isango lokola carte d'identité. Donc vraiment ba œuvre ndengona pour la nité mutandengona ko pesa vraiment maboko akene vraiment liboso afin que ba œuvre na ye et s'accomplit à 100%. Maintenant pour la bateau ba olobaki passeport $99 c'est encore un peu cher, il fallait rabaisser en soutien à moi à $50 plus ou moins. Vraiment, nous avons des corona, animé de mauvaise foi. Comme ça, qui n'a pas de biso et le reçoit mati et qui karaté. Mais ça va faire à l'iboso, tout ça, non. Et le que mataki et qui paye à 50%, mais et c'est rabaissé à 30%. En tout cas, le corona, il faut que la candoki pour œuvre marquée. Qu'est-ce qui fait qu'avec même société Semlex, tout ça qui a $250, mais maintenant tout ça a $99. C'était quoi, mauvaise foi, il y avait ancien dirigeant ou il fallait les bongo donc au penser 1000 personnes. Donc et fait on a et moi ni que non parce que pas oyo et comme $99 oui na ngo ezala ka bongo. Mais ben c'est on a et bon que ne va pas chez ben individu. Ne ben individu lelo yo carrière bango esili. Donc il faut l'État à poursuivre bata modèle wana. L'État kanga bango attendre bango si c'est s'agit à cause de mbongo wana au bango esco kana peuple congolais bazongisa yango. En tout cas, to yambi on pena na mukakoso ndenge mokonza mboka sale fort d'abord na ko remercier pena Zamba batela ye na ba ideo azana ngo. Ideo azana ngo na volonté azana ngo. Ya ko sala ke ezala loko moko te ke na lix. Parce que tout le monde a dans le monde entier. Même moi, nous avons lobby, on a plein de droits pour le passeport. On a des logos moko ko ndere, loko moko ka ba riche, pas ya ba o ba benga biso ba petit peuple. Mais il y a loko la na volonté. Avec na nini wa kosala, et souvent ka marque on a été. En tout cas, et loko nyo su ele ka na mboko yo, faut suivi na ngozala. Parce que bagolo ba na réalité que passeport les gens na $99. Bagolo bango na ndenge moko ya ndenge moko ya officiellement boy. Mais so aucune réalité o écoute ndenge mususu. Comment ça la ka marque wana? C'est quoi bosengi nini? Donc ba lobi $99 ezala $99. Ezala suivi pena ezala. Suivi ezala mbomo wana pe ezala teke non eke na maboko un individu. Ezala ko na banque futi ba pesi o kita so ke na ministère vers étranger ba pesi ezala teke non ko pesi mutu pesi mutu na identité comme la cop moko boy. Ko biloko wana ezala ka ngoka bien mesuko akaka mabe. O suivi na Congo ezala ka teo. Eloko pena na ngana betela mo sete na zo senga na mokonza mboka en tout cas longo nya mingi nzamba batela yo na ba idée ozana ngoke na liboso mais pour suivi ezala makasi donc boza contre ba frais connexe donc soki passeport ezala $99 to sombango na $99 pas d'excellence to ke pena to sombaka pena carte SIM na biso bloqué sur carte SIM boy ezala bongo ezala teke na ndenge kaka ya loisir te to mona ngo pena na poisson. En tout cas, problème wana penza eza problème moko en tout cas à féliciter na président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mais faut que ça la pour être population va se trouver que non baza na moi liberté moko boye il y a quelque chose moko pour la facilité parce que baki boso ba passeport pose wango pose la carte ministre aux amoutmo aux mbongo PDG à société mais pour le moment président de la République a sali pour être même moto ya tout ka mai soka bonbongo na ye a son passeport c'est très bien et comment féliciter. OK. Maintenant pour la bateau ba lobaki $99 ils appellent soit un peu cher il fallait qu'on réajuste on le sous à $50. Normalement président de la République a ça d'abord effort moko ya makasi et loko nyo c'est bandaka liboso débit $95 wana tokena na yango akotala tant budget ko ya bien mboka pende et vendre normalement en tout cas et ko kitsa mon premier alité donc ba congolais basa d'abord patient
parce que président de la République a moni mboka na tout munene azo bunda pas tout mata to avancer batika tana ngata batika tana ta OK mais là pour la bateau ba lo baki na mboka o elo monter bandra sukara bien donc au que nos passeport ba comme compliqué comme cop et comme ba frais connexe yo le bini bon pour na wana ezaki na régime passé na régime passé ezalaki bana balinga copto donc attaque contre basali eloko mo normal aussi mbate parce que le régime wana ezalaki régime ya miyibi régime moko batongaka ba immeuble régime moko babomaka batou donc balingi te population à se retrouver mais na régime wa président de la République Félix Tshisekedi eza régime moto moko azobanga ke soki nga na yibi IGF akoya donc na okangama ozomona donc eza régime moko donc ena makambo de près donc batika ta président de la République asala mosala donc on senga na président de la République akabona na kabila donc akabona pena na kabila pena pour libérer la population to obete maboko mais ce président de la République a sali sur les réels kabila en tout cas population to sepelate parce que la zone moto zo mamboka pe a tient na difficulté makasi ozolo akabona ye parce que za moto moko lonki akoko bofunga batuté ye moko commerçant ye moko donc mboka nyonso richesse nyonso ka ye non population comment faut se retrouver na richesse nyonso ozomona to ba petit peuple te bango benga so petit peuple mais biso ni ba grand peuple biso to chaka bango ba ko pima lobana biso ah bon on a apprécié vraiment na eloko wana puisque passeport et pas na biso les arrivent vraiment lix donc on a un passeport il faut avoir un bon ou bien la député ou bien soko za la nani donc ba petit peuple passeport pour tout tinate donc moyen aux gens ils étaient pour bon ils mingi et puis na 250 on lobby wana on est là qui pour il faut passer sous démarcher au looker sous quelque chose o ya kolandela yango bani ozokomala msuna ba 350 $400 donc monique wana vraiment ils allaient vraiment passer mais na wana ndenge ba diminuer prix wana vraiment et puis na éviter na que ça biométrique oui la biométrique ah donc ils ont vraiment na la page na monde puisque un passeport mususu ya papier wana en tout cas comment vraiment demander pour les biométriques c'est bon na sepeli nango ba maintenir nango ezala te quelque chose ba démarcher ba la na sima au pesi $99 allez ote pesa susu moi 100 po ngai na kokota boy na kokota boy non wana tolingi yango te lokola basali na passeport na kosenga lisusu basenga na ba carte d'identité donc carte d'identité to vandi biso ba congolais tozalaka na identité comme tel te tala lokola ba passeport na ndenge ezalaki na ba 250 soki tolobi to sala inventaire ya bato bazana ba passeport eza passe donc même 0,5% bazate mais yango na kosenga lokola bakiti prix wana ezala ndenge wana et puis balanda le kambo etali ba carte d'identité biso tozalaki bana mike obotami boye papa memi bino azoli bino nyonso ba carte à l'époque carte pour citoyen mais sikoyo bana na biso bazana ngote donc lokola basali na passeport basala pe na ba carte électeur wana nyonso eza mbongo ezokota na compte ya caisse ya l'état eza ba mbongo sur la carte pour citoyen kobanda ndenge ezalaki à partir ya ba 4 ans ti likolo kuna eza mbongo ezokota na caisse ya l'état en tout cas Fati félicitations na place wana otali biso pe ma o etali carte pour citoyen ya population donc tozala nango ekokota pe mbongo na l'état. Premièrement ezali joie ya makasi biso ba makamususu ya osepela te tokoma kosepelaka po pasi eleki makasi komona passeport euti na ba 200 ekokoma moins de $100 eza sentiment makasi parce que koza na passeport eza nango carte d'identité mais biso koma lix c'est mutu otambola bimisi mo passeport obangi po moni eloko la danser moko boy OK eza nango carte d'identité il faut tozalaka nango biso tout otambola nango nde bato bazala ko na ba carte électeur passeport faut zala eloko moko mutu nyonso azala nango eza malamu mingi. OK maintenant pour la bateau ba lobate $99 PCBD le président a réajusté lisusu ti atteint $50 yo le bini. Non, quant à moi, eza moni eloko nyonso bandaka malembe et outi na $200 ba moya na $50 mais ezalaka te ozomona passeport ezalaka na ba processus ebele pour na kobimisa passeport ba capture ba makambo ebele
ngai kutu nazozela message ya suka parce que tolandaki conseiller ya ministère ya affaires étrangères balobaki il faut bapesa biso message ya suka po toyeba si réellement peut-être msusu kutu ekoma na se ya ba 99 dollars ozomona yango tozozela mais bandeko na ngai baondima te passeport ekiti eza ya solo passeport na kin ekiti parce que bapays étranger mosusu bane koseka na RDC passeport c'est trop cher. 200 dollars c'est beaucoup, mais passeport est comme moins de 100 dollars. Et ça bien. So salimo économie na yo, aussi passeport, lobby comme ça la voyage na yo, et ça malan ming. Mais ils ont l'opinion monsieur Zolobaki, passeport est acquis prioritaire. Il a fallu banana la carte d'identité. Bon, c'est ça le problème. Et logo tozo bunda yangwana, ni kambo ya carte d'identité, tozo zela gouvernement et ça la recensement. Carte d'identité, il faut pas recenser tout le monde. Tous les peuples congolais parce que tous les gens étrangers trop dans Mboko Oyo. Mboko Oyo étranger va les belé. Ceux qui vont aller mingi tant que s'enrôler pour avoir carte électeur. Autant la bonne chinoise en carte électeur. Bon car les locaux pour avoir carte d'identité, n'a pas chinois pas carte d'identité. Tout c'est plein les locaux il faut passer la recensement. Ba recenser mututu, ba tuni écolo, ba tuni originalité, ni tozu ba carte d'identité. Parce que je suis sûr que tu as une élection, tu as ba carte d'identité. Comment moi tu comme à 65 ans d'indépendance, tu les autres ont la carte d'identité maman. C'est normalité. Donc il bande qu'on a biso bo landa biso boye ba que tu as une élection, il faut tozoa carte d'identité. Si tu as une carte d'identité, tu élection ça na mboka oyo, to ça l'élection té. Message nanga yango wana. OK. Merci. Maintenant, tonto lo basu supona bato ba lo bakeux. Passeport oui, 99 dollars oui tonzimi. Mais tant qu'on makuna tracasserie, cop et puis et comme asuso ba frais connexe, baxa 200, baxa 50 dollars, baxa boy. Pour na yo lo bin tout temps président faut veiller vraiment sur procédure wana ezara 99 dollars ou bien le ministère des Affaires étrangères a réajusté la place dans place. En réalité, son total est bien. Dans le ministère des Affaires étrangères, au moni bateau Toyo Kakao, copie boye. Soko kei kuna bakota akutute. Makamwana nyo se sala malibanda. Eza ministère amunene. Eza mama na ministère ebelo kutu soko kei kuna oza propriété oyo kata soni pokota. Soko batika bakopia ya buzo babongo. Makamwana so sala malibanda. Donc neti mota o balobi eza officiellement non que 99 dollars. Mais mutu musu so pena na 99 dollars pour zoper passeport on ka ndo lobi comme problème. Et ya okoma osali ba dépense ti e comme le sur na 150 dollars parce que mutu musu ko kosa yo non moni pour yo zongo rapide bakisela nga boye pesa nga monga crédit bona boye comme so bana kobenga comme na ba dépense belé ozomona mais bango pe ba fungola misu place wana balandela ezala kaka na normalité ndenge ezalaka peuple congolais azala mutema moto procédure ya passeport ezwaka mwa temps bazwa mwa capture bapesa yo jour na yo oyo ozwa passeport yo lingi kaka lelo ndenge bani kosesa passeport lobi mbala moko déjà moni que 7 jours wana ezwaka temps mais mutu mosusu alingi sa 7 jours te esaka 24 heures mbamo ke ezwa passeport oyo ezaki ndoki te patienter soko olingi operde mbongo na yo te patienter pendant 7 jours une semaine ozwi passeport na yo na 99 dollars ezala malamu mais soki oza pressé bajwana miyibi bakolia mbongo lobi bando beteli solo ke na Congo passeport ezala cher mais eloko wana président sali eza bien pour la population parce que ils ont montré déjà social PAP na kati wana parce que la vie actuelle sur le plan économique et puis mbongo eza na bon côté donc apesi biso faveur moko boye et permettre que moto a besoin ça un peu voyage na ye que a réussi facilement par rapport à ça. Donc ils ont bien pour la biso ba congolais. Maintenant yo le bini pour la bateau ba loba que passeport ezaki penza priorité té. Il a fallu président banana nous na ko recenser population pe ko pesa ba carte d'identité. Donc mambu ya élection na nous loba mina noté. Il a fallu ministre intérieur à loba ki yango. Fallait ba sala ba ko sala identification pour qui est congolais, qui n'est pas un congolais. Mais jusqu'à ce moment, on va le bénin mon élection. Mais passeport, ils allaient bien, ils ont identité. Parce que passeport, tout le monde a passeport, le rôle là, ils ont une stratégie. Passeport, ils ont identité. Pas tout le monde, soit à ma coquine, à rose à passeport. Il y a un de vos accès, aux alliés congolais ou soit aux congolais par rapport à ça.
Par contre, alors pour la matin, $99, ils appellent à cher, ils appellent à l'X. Il fallait président à Zongi, ça sous moi prime qui est na $50. Non, par rapport à ça, moi n'ingana yo. Soki to simba mbongo te. To mona $99 réserve belé. Mais les moutons de ça là. On touche à mbongo, à mona $99 réserve l'autre côté. Par rapport à l'idée à moto, mutazana ma coquine bozinaye. Vous comprenez? C'est pas dit que passer pour qui t'attire à $50. On est commis par partir. $99, c'est bon. Et ça bien. Mesdames et messieurs, ça n'est fini pour aujourd'hui. Je profite de l'occasion pour remercier l'équipe technique qui m'a accompagné, précisément monsieur Valère Massamba à la caméra. On se retrouve prochainement. Au revoir. La maison Stelmach vous propose des prestations de qualité pour vos gâteaux de mariage, anniversaire ou autres événements. La maison Stelmach vous propose aussi des gâteaux personnalisés pour vos anniversaires ou autres. Contactez-nous au 06 63 30 36 83 ou encore au 07 81 83 15 74. Vous pouvez aussi nous contacter sur la page Facebook Stelmach.